Mochi azande konangai. Gouverneur ata mwana batu bakangi suki, bazana ba loxi, bazana biloko toyi. Siko bongo biso ba peuple. Boto tambula kana ba lox bo panzi biso ba wenzo. Boto ngila biso ba wenze bo laxi biso bisika oto kweteka. Ata bino moko penda. Siko to vivre wapi? To vivre wapi? Misala ezate tozonyo kwama. Ekomika na moment rentrer oyo basi veve. Biso basi veve. Tala basi veve toko kende wapi wenze yango bapanzi. Batinda basoda babotola biso biloko bakoma kobeta biso. Est-ce que zalaka bano yo baluki bandaku na bango bazwi mo bandaku basali mo ba kioske na bango siko na moment oyo bakosala ndenge nini bafutela bandaku so balonga de ba charge na biso nde basali boy siko bana bazonga so ba charge na biso. Mais quand maman basinela bino te koteka na nzela baloba basinela biso te ba briskele biso boye biloko bebi bakiti kotumba biloko la biso ko beba papa bana oyo batangi ba classe bazwi bana batu batie bango lo bandako bazonga so maboko na biso to ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko oyo nde tango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way do I begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima pepe nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar ya biso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temo emisala emonani minga koloba eza te touti mosika essentiel tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temo emisala emonani minga koloba eza te touti mosika essentiel tokomi.
Chef pousse la parole mamoto. Oh, solo voy a muito rushana ngulu kusana ngokasi
Pardon. Oh. Oh. Roger. eza biso na biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli mesiko oyo nde ntango na biso na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekondimekoli forever grateful I'm counting my blessing baweliwa begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elenge is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oluwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda. Voilà, merci. Sinon, je suis fortement persuadé, j'ai quand même aimé ce que fait l'État congolais ces derniers temps. Na kolongola wenze na balabala parce que c'est quelque chose oyo ezamalamu nazo se souvenir na quel eloko mboka salemaka côté ya Matadi Kibala ba mama bazoteka na prince mutu ke sili frein et ye lokoti bango nyonso et c'était catastrophique ba vie ya bato kendaki. Donc j'ai vraiment apprécié au l'état zo sala komona ke wenze na balabala elongwa pour balabala ya l'état etikala libre et aux alamalam
et ça vraiment malam. Mais c'est que nous voulons ou nous demandons à notre l'État congolais, et ça que asunga biso ba mama o bazolongwa na prince. Bazana posa côté ka po balesa bana balesa mabota. Basa ela bango ba wenze o ba côté que là na niveau ya ba na kati po bazala suna boulevard te bazala suna prince te balaba les à la polele. Posa ya biso population yango wana. Merci beaucoup. Merci beaucoup bana membre balandi ya biso podcast télévision bozo ko kabe réaction ya ba population ndenge ba koloba de déranger mbo tata mbote hein mbote mama yo beza te papa na ngai yo mo naka moni ndenge babu frère alobi et oza bien po passe za mboka so ba mama babima libanda boye na balabala roteka na prince passe ezali so basali biso ba wenze pena nde na ndenga 4 na ndenga normalité na prince to lukani to yate tindenga va babuka we basignala bino déjà te basignale biso te to monika surprise kaka wana pe na moni pe mwa kope kufi bino kope kufi papa to leli kope kufi biso ba oyo to sovara yango to futa bandaku yango to sunga mabota mais na minute onde basali biso boye kope bebi non. Merci beaucoup. Réaction tata olobini na bande ko bakola. Bon, gouvernement sayene musala malamu mais faut rigueur nde ezala. Pona ezala ya liboso te pe ya suka te. Pona bo bandaka bien mais boko na katikati bokate na bino. Omoni faut rigueur nde ezala eke tina suka. Ona ngolo bangwana. Merci bana membre ya biso podcast bomoni ete population baza kolela ndenge baza kolela omoni peso pe mabe ezali bon. Loba tata basa la biso wenze mususu o ezo permettre notre teka bo biso to vivre te c'est ça koteka na prince to boya te za mabe mais to na place ta koteka biso liaka na wenze totika wenze toteka na balabala toza na sima mais babomi biso batumi babiloko eza babiloko muso wana eza ba capital ya bato sa reno ba vivre na ba famille l'air ba sala biso boye c'est que babomi biso l'état lukela biso place o monique non to koteka ka boye to kokate. Merci beaucoup pour la parole. Toi, pour toi, Banda Prince, si Koto, il faut beaucoup combien de mètres. Toi, Banda Prince, si Awa déjà, après à 15 mètres déjà. Mais quand on a beaucoup de mouké, Koto là, on a le pont déjà, c'est au bien. Mais on a beaucoup de Koto, on a beaucoup de Koto. Allez, ça va, nanae, ma commune. Azaliwa. Azala kata bateka ka kata bale saba na ba nini soa ministre boye bo pesi passe makasi il faut signaler parce bien avant bo leki signaler te musale ça boye faut ça boye bozo na ordre to ba yebaka to boye puisque boye eza bien te musuba ko ko ba kufi signaler ki binote ba signaler ki te to ki eloko moko ta ba ye puisque ka lelo puisque ka lelo mkuno ba ndu na ko panza ti ba komi ya pe to vivre na ndeni to ba na mboka ba konzamboka ba konda biso na biso podcast télévision boko kolobani na bango na makambo l'équipe déranger ba famille mutu pe bande kolé awana bazo lukela bana mwa biloko wana meto moni biloko ande balungoli ba mutu pe ba sinete ba bomi biloko na bona kati bokolobani na ba konzamboka bali kolanda biso bon malobeza juste boy ba konzamboka va ke ba sala réaction likambo esengana na nos ezala liboso boyebi da ke na kongonde toza awa do ezan ba jeune misale zate lokola ba cabine ezana jeune aluki capital na ya zuma fona ye atie mwa cabine po sunga ye cabine eza wenzete tanto zo leka otemi na prince na poso tiela nga minute ba tielo minute cabine wana yo buki bozo pousser biso ba jeune to tema suna ba machette ko kata bato ko boto bato ba biloko ubeza ndenge nini do eloko tozo senga na ba kondi fo bata la réaction to boete po na koteka biloko na balabala eza mabete me ba sela ba mama ba wenze lokola cabine eza na problème te me ba cabine bazo buka siko to sala nini do weza problème ya misala totika bapesa biso misala tokoteka na prince toteka mpona misala eza te soki misala ezalaka me tolinga totika koteka na prince na biso mpe toinvitaka eza risque mutu ekoya otuti yo so tototeka eza volonté na biso te toya na mpasi misala eza te so misala emonani tokotika koteka na prince bapesa biso misala batongela biso wenze tokolongwa na prince. Merci bana mama na biso podcast télévision bazobuka eza na Pascal bikote ya BKTF bomwene balungoli ba mama baza ko se déranger toza commune Masina na BKTF bomoni côté babuki
bango bakei il faut bino moko bakonza mboka bozoka réaction à population bisiko population ali akawana bisika population azoka mwa mosone wana mais basignala kité baye bakoisi biloko et puis si passe na ba foyer et puis si passe na ba famille ndenge bande konne bazo continuer kolobela mama lingo bakisa suni to boya ko iba soko ibi bakangi yo to lugaka lokwa mutu nyonso to sauver mabota bapara bakufa bana bazotanga toboya koyiba sikoyo ya boye basurprise ya boye tovivre nde nini basignale mpe te ezalaka bien soko basignalaki ata biso tongai toluka ata baposition mosusu me ya boye eza lokola tozongi su nsima papa tozongi su nsima mpo bakioske wana ekutaka ba $150 ba $200 tozongi lisusu nsima donc mokonzi ya mboka ye moko apesa biso kaka solution ya likambo yango kaka na ndenge makadami mpo biso toza na mposa koteka toza na bafamille toza na mposa koyiba te tosala busoba te yango tomibwakama na point toluka ata mo ba alukela biso kaka solution mpo ya koloba eza te papa. Merci beaucoup. Tozwa pe mama ba mbote mama. Mbote papa. Na pe babuki yo. Babuki ngai biloko na ngai batumbi ngai biloko na ngai ebele bilamba ya nyonso batumbi. Bichana ni mushini tonjini bana muluma mufwe kati baikumvita mvumu kajwa musalai bazwi biloko na ngai nyonso na balabala batumbi panya hapa nazolela makasi mubala atikana na bana 5 nazana moyete biloko nyonso batumbi. Donc va batumbi biloko na pe famille présidentielle batumbi yo. Batumbi eza ya solo moto ezotumba moto ezomwaneka. Place nyonso ozokende na mai ya changa otala basali ngai mabe makasi nazolela bazokipe te basignalaki bino kasi basignale te toyebi te tomoni anu lelo samedi toye totanda boye tomoni anu mutuka ezoya ngai naza muluba nayebi lingala te nazolela na chiluba lelano na chiluba bandeko bazolela na bayo biloko nanga keye bana nanga bazokufa na nzala papa fachi azandeko na ngai biloko nyonso bazosala boye eza bien te lunga makei. D'accord, merci bana mambo ya moi maloba papa. Ok, merci. Nakoloba kaka o eza na notre capitale pona bakonzi ya mboka na biso nazotuna siko question moko lelo soki président Mouzel Laurent Désiré Kabila salaka marché à liberté te mbele biso surtout okima wapi na marché central population o siko toningo vivre ndenge nini na transport oyo komi ke no chauffeur komi ko tia prix na ndenge na ye mbele soki marché liberté zalaki te mbele siko to vivre ndenge ba créer ba marché oyo ba kolongo na population tout ya delo ya boulevard mais bongo ba créer ba marché te bazo benga na bato ba otina bato wapi marché liberté wana nanu eza déjà plein les dépôts à place na marché liberté wana faut zande na ba $500 siko population oyo siko liberté nanu eza nanu na population déjà plein yebisanga siko bato oyo bazo teka wana bakotia bango wapi soki ba créer ba marché sans disons ba créer na ba marché te population eketekela wapi raison bazo teka tout on ya boulevard pour place ça te ba marché ça te ba créer soki musée a créé ka marché liberté te bato nyoto bazana niveau ya marché liberté balokene wapi n'habite population ils ont déclaré place ça te côté qu'elle est là gouvernement a créé un marché mais peut-être ceux qui n'ont raison tout n'a raison te noté bandeko bazola ndé baza bazo kanga chef funza manza manaza bena maloboro bakisate pe akolobate réalité bango mo bamoni ndenge babuki ndenge basali batumo ebele na lingi pe mama moi liloba loba mbote mama mbote yaya non pe babuki yo ngai babuki ngate la bandai ko leka na moni ndeti ba mama bazolele salinga pasi ba papa basala raté makamyo ste koma pa na biso ba mama se bo o débrier te moyo zwata maya komela na ndaku ezate bana ba osala examen d'état fallait batika na lubiso ata mwangonga o mu peper zamba examo ele kato lukela bana mbongo to futa na ba classe ba yeli biso ka briske boye ba komi ko benga na ko panza ko tumba
musoko zala bakabeli ata 5000 na église asombi ata mwa mbuma nguba na ye de kopo aye atie azwaka ata 100 francs sikoyo ye ozwi yango pandi yango otumbi yango opesi ye pasi bayokela biso mawa ebele tokufela mibali toza na bacharge bana ofele de soki odebrie te moye ozwa eza te. Merci. Bana membre eloko moko eza très important tozoyeba te est-ce que gouverneur moto atindi bango ou bien nango atindi bango tozoyeba te na bino mpona soki moto azwi telefone afilme na moni awa bakangi telefone babotoli telefone est-ce que telefone wana mpe ekozonga ou bien ekozonga te wana na maloba ya bato oyo bakoki kolobaloba babotoli nani telefone ou bien nani babotoli telefone wapi aza wana ya biso polika télévision tokutana kosolola tozoyebana te wapi ye aza kuna landi bango kuna ok wana tosola mama babuki aza wana mama ye wana bon oui. Par rapport ya dossier oyo ya téléphone ndeko oyo babotoli téléphone aza ndeko na ngai c'était que tant tout mon événement et bandi du coup comme ça babandi kotumba ko buka babiloko et tout yes ko ndenga moni ndezo salema lobite nazo ta image na garder image alors ba du coup ba botole téléphone ba kena téléphone wana bazong seliete téléphone ki on se demande et loko e salami na gouvernement to bandeko bazo sala bazana posa ba mona ke non gouvernement zo sala musala malamu ba image wana ezala propagé partout na ba réseaux sociaux ba mona ke gouvernement zo sala musala malamu mais comment est-ce que bango ba sala musala bazo lingate bat ba filmer c'est que on se demande ezal gouvernement mutatini bango toté c'est que bazo sala ngona ndenge na bango ezal gouvernement pour ceux de la gouvernement banga batika bat ba filmer image ezala propager eza pasi ndeko perdre téléphone pour alinga zwa kaka image ce qu'on perd tu wana pourquoi ça. Merci Thomas Talikolo Kotama babuki soki azali. Oui papa. Bonjour papa. Ngad naza muluba pire naza papa ya 13 enfants. Na 13 enfants nanga naza na bana bazotanga na ba campus bana bazotanga bisika. Mais musala nasala ka leta penza. Esika na kendeki numéro matricule ezate eloko moko ezate nalongwa kuna siko nazo telema na nzela pona te kaka ta mwa biloko ya mike po bana baliaka bana batanga classe melelo yo babengani biso balukela biso esika bien biso peto sala eza kitoko makasi babotolo biloko no batombi biloko na biloko nanga babotoli te mais ndenge basali ndenge baboki bakoske na banini nde tozoloba tokoteka wapi tokosala pe wapi nde pasi na biso yango wana nete nga nakolakisa na carte nanga naja delta ozomona naza pe nasali kape na leta mais natika kuna po nini bazofuta biso nete biso ba 50 000 naza 13 enfants na 50 000 par jour bana nanga il faut balia 30 000 par jour bon 50 000 par mois na kosa na 30 na 50 000 loko nini c'est pour cela comme na mama pe oya tawana oyo babuki soki azali wapi mama zawate kuna pane baza kuna bana OK merci bana membre wana tozo kende susu côté babukaki côté makambo elekaki tozana bino na ya biso podcast tokita su wana côté maya sanga ne makambo elekaki yango batu balibe kotuna gouverneur nde mutatindi bango basa be mosalo yo ebanité ou bien ndenge nini pona so moto ka be na téléphone a filmer bakangi yango wana yango Montréal ya kolobizati mingi kolobizati ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when you begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli sito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give the season
Ah, merci bana membre ya biso podcast télévision bomoni ete babuki oyo moni ete ba mama bazalaki awa bazo teka mwa biloko pone sunga bango bomoni ete bayaki balungoli epesi passe pe mande bazolela oyo longo na Montréal tozane awa tozana si a sorte mouton ya Pascal bomoni ndenge balungoli ba mama babuki tozwa ta mwa moko oyo akoyi koloba pona to meka kosola na bango lolenge ndenge sengeli lolenge te mama non pe babuki yo babuki yo te bamwa kosolo mbotende tata bobuka tale te tosala nini bataka chaque jour na wenze oyo basignale te baye boye bato bayebaki te baye boye bayobuka bato bakomi koteka ya kotelema ezala ntango yo olingo buka banza wenze baluka kocreye eloko moko boye bato balesaka bato bazawa bamama veve baorphelin bato bele totanga toza balisie badiplome bazali misala eza te boye bobuki totelemeli bango Kinshasa efo bonga bamarché na nzela ezala te mais ntango opekisi marché avolongola bato bazebele bateka awa fo luka mo esika mo bocreye marché otie bango epuis balandelaka baadministrateur bie baadministratrice oyo bazala na bawenze wana ntango moto akoya so mesa atieli ye cher yango bato batekaka na bango na base awa po bitaba ezali mais soki okuna so place oyoka ba $500 na fundi mutu te mais nalobi vérité. Merci beaucoup maman loba maman papa tala nanu likambo yo président otalela na biso likambo yo gouverneur muto panzi biso wenzi totangisa tozotangisa tina lelo bana ba classe eza te misala eza te tozonyokwama ekomi ke na moment rentré oyo basi veve biso basi veve tala basi veve tokokende wapi wenze yango bapanzi batinda basoda babotola biso biloko bakoma kobeta biso eske ezalaka bana oyo baluki bandako na bango bazwi mwa bandako basali mwa bakioske na bango sikoyo na moment oyo bakosala ndenge nini bafutelaka bandako soki balonga bela bacharge na biso nde basali boye sikoyo bana bazonga soki bacharge na biso mais kasi mama basignale bino te koteka na nzela basignale biso te babriskele biso boye biloko ebebi bakiti kotumba biloko na biso kobeba papa bana oyo batangi baklasse bazwi bana bato batie bango na bandako bazonga susu maboko na biso to bakola bango lisusu biso toolesa baleki na bango baosunga biso so na baleki na bango biso tonyokwama tozanga lisusu papa oyo tokoki te balukela biso wenze tokende batia mesa na 5000 po toteka bien soki batieli biso mesa na 5000 tokolonga na balabala tokoti na kati ya wenze wana mesa na 5000 liboso tosomaka mesa 100 000 200 000 baadministrateur bazokongola tike moko 1500 na journée tokosala ndenge nini boyeba pasi likolo ya pasi kolia tole malamu tala banzata banda tongo na yaki banda tongo na yaki na nzala bona libumu naza mobali to bayebisanga na kesenga nani nakoma bisanga senga na nzela nakoma bisanga nzela soko balia to senga te basalela biso wenzi nazali atata te mama te ndeko te baya na biso bakufa balukela biso place mais ezaka 5000 tike l'état eza na 300 bakotisa biso la carte toteka bien mais soki basali bongo to toloteka kaka na balabala basoda mpe babomaka biso kandi baoboma biso papa nga mpe nangi naloba wenze baplace eza te bozobengana biso boye bazobebisa biloko papa balukela biso esika batia biso tofuta tike tokota na bawenze toboyi te mais oyo bamesa ba 100 000 oza na fois 20 000 100 000 tokofuta tokozwa wana balukela biso wenze basalela biso wenze
tokokota tike 300 mesa 5 tokota. Mais siko wana siko yo babuki oni babotoloni papa nyonso batumbi nini biloko nyonso omona bamoto nde ezopela te bamapapa marchandise no mpe batumbi yaya bayebika brusquement bakiti babuki nyonso ebebi ata bilmoto kobandela wapi olobani na bakonza mboka bali kolanda biso sikoyo tooloba boye balukela biso nde place batia biso wenze moins cher tokofanda tokoteka soki mpe boye pascal koa pasi te population ebele boye tokokende wapi yaya toza nango te bambongo wana eza te batila biso na moins cher. Merci beaucoup. Merci mama pusana mwa liloba mama papa ngai alingi naloba bopasi mpo na biso awa na masina awa pasi vivo mpo na biso na masina awa bana biso ya masina o batika bakuluna bakoma oteka mwa bakechi na bango awa bazolozwa mwa mive na bango mike ndenge esali boye ezongi ya makasi bato bakokufa ebele kobotola bato bambongo mpo ani kosala bato boye ndenge esali boye kuluna ezongi ya makasi lisusu na kata masina kuluna ezongi ya makasi na kata masina mpo bana biso bakoma oteka mwa bakechi na bango mwa biloko na bango bazotambusa kuluna ezaka lisusu te surtout na ngamba Pascal kuluna mpenza ezaka lisusu te. Merci ya biso podcast tozo te tala yo moko banda tongo tener te na teka kana sa bachika ngana kitsa biloko ngana teka bana ngaba yaki kala na lelo seke kolie pa na ngai zate mobali asala ka lisute ngai musana na koma olesela bana yango na yana tongo ke ko kitsa wate yango bana na chaki kilo na mutu muda ko kitsa ngai pe azate clear pe ko tunanga azate Merci bana mambo ya wana bomoni tozo sola na ba mama tolenge nde babuki mbote mama mbote papa kote buki bino epesinga ka pasi makasi balukela ba mama wenzi siko ba mama ba okende wapi ba ko vivre ndeni na bana en plus pe bazo futela bandaku ba kozala ndeni totumba bango pe biloko différence ka boye ba suka tukana sepe na nte yo moko amona makambu biso ba pepe zo kakanda boye sikoyo bakuluna bako bakisa malisusu makasi su na kanda en plus pe na ya biso podcast boki population ndenge bazolela population nde bazoloba mwa maloba na tata olobini ba tata sali musala nae ya bao nyonso batie ba kioske apa na monelo muso basali te babotoli ya moto te bazwi ya moto te. Oui, bonjour papa. Yondo tekaka. Oui, ngana tekaka. To tekaka ba ketch papa. Biso toza ba étudiant toye a pona koluka mwa miniaval na biso ndenge ezalaka. Ba policier to lamuki na tongo ba ye a pona ko panza marché na biso. So toye biso to kosuka bonini. Tant bozo panza marché faut boluka bo créer les biso pe sika mo be ça normal pona koteka. Bo créer les biso marché te biso to koteka ndenge nini. Peuple congolais to liaka na taux du jour. Bino boye no panza biso. Raison embouteillage yango ne kangi prince. Bozo zongo te kaka wenze. Papa ba biso solution. Ba la biso wenze po biso to sa nini te kaka. Bonjour Coco. Tolo tali na bino ba ide bino panza na yebite. Ka créer ba embouteillage. Soki totali na eloko bocha bobengaka soki so de mouton na tcha to benga ngo dodani ko so de mouton ezalaka boete ba route secondaire ezate ba mama ba papa na biso ba jeune to vivaka na ba cop oyo obozo mona bino bolobi bokanga batu ba suki ta biloko matoi gouverneur ata mwana batu bakangi suki bazana ba loxi bazana biloko toi siko bongo biso ba peuple ko totambula kana ba logs bo panzi biso ba wenzo botongela biso ba wenze bo lakisi biso bisika oto ko eteka ata bino moko penda siko to vivre wapi to vivre wenze. Bonjour maman. Na lobi boy Pascal awa wenze ezalaka te bato batekaka debout
toteka boye ntango baye kopanza toza na poste ke basi wenze bana babanda koteka eza bana klase bazali basi babali mibali bazali bana bitike bazali bazo débrouiller kaka awa boye me ndenge bazoya kopanza papa bano bakosala ndenge nini il faut baluka wenze moko batia teka bazopanza wenze babongisi bazopanza batu na nzela ke bazosala mbutiyage bongo bamituka wana ezotelema wana kende na liberté sikoyo komona place ya koleka ezali te quartier kuna ya koleka eza te kaka baya kotumisa bato awo na Pascal papa basalela biso wenze basalela biso wenze bana babanda koteka tolingi bakuluna lisusu te bana bazo débrouiller bazo panza bana bango balingi siko tale kikuluna babanda kokata batu machete na nzela na butu papa. Merci beaucoup. Ya biso podcast télévision bomonete ebele mingi vraiment koloba ezali bomonete bandeko bazoloba bomonete trovanda tokima be na sima ya ngonga na pesi na bakonzi ya mboka boka mwa mbela population ndenge balobi esika ba mama bali akawana bisika bako sunga bana bango mwa wana mosolo pe eko uta kaka wana ndako pe bako futa pe kaka wana bomoni ndenge epansani bongo bisika kotia bango ezate ezaka pasi kola pasi yango na obeta mbela na tata mokonzi mwana mboka gouverneur amekano kota no likambo kote babuki aya pasi kote babuki bakanzelo yo bata kolela pe pati pe mawa botika mano bana mambo timi ya bota na bino nde tokutembe mbala sima nga bino cha kuza manzamba bobenga bo partager émission tozana bino longo tozana bino ensemble baba na mulili opesali lobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofele nzambe tata esengo na ngai ya libela